Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes d'Océan du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nabino Parlons-en. Merci à HD Réal derrière la caméra. Merci à vous, chers abonnés d'Océan du Congo. Tokolembate, Kosolana Bino, Matali Mbokanabiso. Vous informer, c'est notre devoir. Donc, Yangwana Toera toujours n'a étando ici pour na Kosolola. Matali Mbokanabiso, Matali Ekolo Congo. Maïto Kosolola, à travers cette émission, na Média Congo.net, président. Il y a SID, Fayoul Mardi, Martin Fayoul Mardi, dans le lobby. Déjà, ceux qui, la population, le lobby naïe, a postulé, donc candidat président, a postulé à travers cette émission. Donc, il y a Zanaïe, merci. Il y a la population congolaise, ce lobby que Martin Fayoul nous postulé, a postulé. Au cas contraire, ce lobby a postulé, Wana Maloba. Il y a mon amboka Martin Fayoul, la paix, mais il y a situation sécuritaire, il y a Mboka Nabiso, la paix, mais il y a sondage au président de la République, selon Géopol, Abimine à 64%. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Nazalina mon côté, Nazalina Kabouya l'homme puissant, Mosakoli, Toko Sololana ye, Toko ça l'analyse ensemble, le Lenge Mbokanabiso, Zakotambola par rapport à Yabasije au Totu Koloba, na Mokolo Alelo. Je dis bonjour, bienvenue mon Mboka. Bonjour maman Doriane, na occasion pressinga lisusu koleka na plateau na Mokolo Alelo et puis ba Joël Noël na yo, puis ba Joël na la bandeko bazolanda biso partout bozali malgré tout fait na Congo ezate soko yebaki information te nazo informer lelo na Congo lelo to poussi le 25 décembre lelo le 25 décembre na Congo ezate pour pas saison na Congo maman de Lorraine soko sombela ki bana bilamba zo bilamba wana bomba po lelo na Congo le 25 décembre ezate to ko fêter te wata ko beta concert wata ko beta na ye ça dit batu na ba ko fêter na wata ti maman bat ba ko ko fêter te le 25 décembre ezate le 1er janvier pe ezate to pusi mikolo wana nyonso po ba parents ba futamite ba tu biloko ya kolia ezate to ko fete ndeni fo ba tu ba fete fo kolia ezala kolate ezala pona ba tu ba zala bien siko kolia ezate kolate ezate ba parents ba futamite to ko fete ndeni le 25 na le premier ezate to pusi mikolo wana ezali koya et merci maman. Merci beaucoup mon Mboka. Joyeux Noël, bonne fête à tous nos téléspectateurs d'Océan du Congo. Joyeux Noël Nabino Balobi fête ezate na RD Congo to poussi parce que situation est très difficile mais que ça komata bande ko ba futamité ba fonctionnaire et tout donc to ko fêter to bandi mako na masolo na biso président Martin Fayoulou président à SID au pe ba benga président Eli alobi à sa disposition de la population congolaise. Celui bolobi na ye kabou alobi na ye que président Eli ko postuler a repostuler so alobi na postuler donc candidat président a repostuler makanisi na ko na. Merci maman Dorian na mutuna otuninga participer na Congo tant to ute ko sala na émission et ute ko leka tant on est ce qu'on a bina Congo tozana ba politiciens te bo excusez nga bande ko bolanda émission o na Congo tozana ba politiciens te pourquoi tant muto komona président Martin Fayoulou kolobake a postuler ceux qui ba congolais ba yebise ke a postuler te a postuler te so to zongi moi si matin to lobake na malili pe elanga to votaki nani to votaki président Fayoulou donc ton dimaki ko pola mbula ton dimaki ko souffri pour que to pesa mwana mboka Fayoulou maboko na 2018 bien sûr to moni mapona binenge lekaki azwaki mais batiaki etete mwana Congo koma muto bino boko voter bako tia ete bako zwa muto bango moko bako linga batie kasi mwana mboka Martin Fayoulou tanga sili ko pesa message oyoke ceux qui ba peuple congolais ba lobby ke a possibilité à possibilité non maman Dorian pour biso peuple congolais to tia ki mitema to kitaka na bino na terrain to yoka langage ya peuple congolais balobaka ke balobi na 2023 to kozongisa président Eli Martin Fayoulou na bokonzi na ye parce que to pesa ki ye na 2018 ba yibi biso mapona na peuple kasi na 2023 to kozonga kasi ni yo boni président Martin Fayoulou le loi kolobaki ba peuple congolais balobaka soka lobi a possibilité a possibilité c'est que président Fayoulou abatami na simalikambu moko be ou azolinga a soutenir mutu moko boye pona mikolo uti koleka to mona ki ayamba ki ba matata ponyo
ayambaki bato oyo papa na biso tobengaka mungango aswanyaka basi nani Denis Mukwebe ayambaki bato ebele tolobaki nini auti mpe kopona baekisa auti kotinda mpe bato na ye na congrès ya Moïse Katumbi, c'est-à-dire aconfirmaki yango déjà aza mpe derrière Moïse Katumbi entre guillemets. C'est que toloba bongo tolobaki président Martin Fayulu Madidi akopostule te mpo andimi ke azala na nsima ya Moïse Katumbi nde uti koloba ou na nsima ya bato nga natangi bakombo. Mais soki président eli Martin Fayulu Madidi akosala bongo akoyokisa mitema ya bayikongomani pasi epuis akosekwisa bawoyi oyo bakufa mpo na bitumba na ye bakapangala bakufa pona kotambola pona vérité des urnes baliki milopo kino lelo mwana botami soki olobi na ye ke président Martin Fayulu zala président c'est-à-dire postulé tant que président kosala yango atonika Mama Dorian président eli Martin Fayulu tanga postulaki na 2018 peuple muteponaki etindaki ete kelobaki président postulé qui pensait ki atalaki naza congolais naza na mayele ya kotia na mboka nanga mpo mboka ekende liboso yango président Martin Fayulu apostulaki eza ndenge moko tango amonaki ke bakati na 2012 azwaki na 2018 mais basali enko temabi akoyokisa peuple na ye pasi te amoni souffrance au peuple a souffrir pendant 5 ans na muto batieli biso ya ndimi ke peuple apesi maboko na 2023 boni lobi so sima lobi tozotala mapona a président Chancel Langa Jalobaki peuple congolais so ba lobby a postulé ta reposté non mama Dorian a Chancel Langa Jalobaki ezala yebana ki kaza candidat to yebaki tous les congolais to yebaki ngai na yo ndeti ngana lobaki yango soki président Eli Martin Fayulu a postulé na kozwa ba carte électeur ya bandeko na ngai banso na kokangisa ngo na kokende kopesa ngo tina ni biso soto voter président Martin Fayulu Madidi mais koyoka ke lobby ke président Martin Fayulu Madidi a décidé à lobby ke ce qui peuple congolais a lobby ke te eli ko la président Fayulu ale bela ba yiko ngoma ni vérité abatami na simande ko Moïse Katumbi andimi ko soutenir ndeko Moïse Katumbi yango abimisi langa mais ezaki ayokisi biso pasi ndena ngana lobaki na sisite akolamusa ba woyi o bakufa pona vérité des urnes bakapanga la o babungisa ba moyina bongo baliki mulopo o lelo oyo mwana bota mitikino lelo komi na 9 mois ou 6 mois amoni na papa na été pourquoi papa kangami pona bitumba vérité des urnes boni président Martin Fayulu akolobaki so bolobi est-ce que peuple congolais akolobaki président Martin Fayulu a possibilité tant que marché tant que tout temps to lo bani to ko zonga président Martin Fayulu la 2023 boni biso to ko changer langage mais ce qui président ko lo babongo azokisi mitema ba peuple congolais et c'est biso ya on a lo bakana bi na Congo to za na biso na politicien te na Congo to na politicien o to ko tiela mutema lelo te to za na biso bana moko to za ndeke papa te mama te pourtant to ki président Martin Fayulu a lobi bongo c'est que la kisi que 2023 a possibilité mokonzi rozana ngo ka pa ndeko Félix a nyokola biso ba yimbo kaka ndenge Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. C'est notre sondage à Géopol. 64% pour président Félix Antoine Tshisekedi na 2023 s'il y aura élection. Déjà, sondage est déjà retardé. C'est à moi la réaction. Maman Dorian, maman océan batambolaki bandeko Bruno bandeko Lumumba o lelo akangami tokoloba pe likambo na ye ba marché ki pona makambo etali makambo ya maponami oyo. Tobeti mbela bandeko balobi tokende na maponami te à 100% tozotala maponami na liso ya musika tozomona ke ndeko Félix donc et ça soigner na terrain kala Mama Dorian sondage wane ko sakate et ça soigner terrain kala na makambo ya te Mama Dorian ko bima pe 64 boy pourtant to kendo voter mutu na mutu wa kendo voter bako tu na ndeko kabuya ko voter na exemple ndeko Félix ko voter na ni Martin Fayulu batali sondage wana selon Géopol et bimisi 64% mais to moni na mikili ya poto ya matali Macron abimaka pe ba point belé maintenant et na vote mutu abimeza na oka sondage. Merci Mama Dorian et ko za la bongo ndenge o lobby kasi ngai na total oyoza mopandisa ngotambola sur le terrain yebisanga na Congo to na Afrique na yebite et si omona mokonzi na ata asali na mabe asali manda moko na Congo komone nani asalite. Bien sûr, le sondage est kosaka. Oui, est kosaka nango. Et quand il peut repasser ndeko Félix ndongo lobi wana to kepe bona bapona minata wa publication to moni ki abimi été. Mais nazo yebiso ndeko Félix azana 100%. Pourquoi nazo loba bongo? Pour tricherie eza makasi na élection oyo. Et là qui c'est déjà depuis demi avant to kende na nini na maponami.
tozalaki ya biso so Denis Kadima to boy Denis Kadima tangu na munoko tozo bimisa to dike Denis Kadima azali bongo ndeko ya IDPS azalaki na kasi ya IDPS to boya to sali ba marche Denis Kadima tikali Cour suprême boy ndeko Félix azui ba Cour suprême atie ba ndeko na ye to ba lukato ke ndeko atie ba ndeko na sko yebisanga lelo ata obike sondage anga ekosaka. Est-ce que sondage ekosaka ezo la tseke ndeko Félix ça pour ça a rejoindre ma pona ata to voter na biso yete ya rejoindre kama en réalité Félix c'est na Congo ata ba tchena na bébé moko muke ba revoter yete mais pour na tricherie a rejoindre bokondi. Merci beaucoup mon amboka on les amis sondage Géopole par rapport à l'élection, par rapport à la capacité à ma candidat, je pense, et ça dit, par rapport au président Félix Antoine Tshisekedi, et puis ce sont 4 et au total, la personne et ça dit, pour que Martin Fayulu, ceux qui, population indignée, a postulé et qui a postulé, ça aura toujours qu'on a côté là déjà, ou à cause de combien, mais le reste de Bandaka, na mutuna mututan rokin na ko je vais voter Martin Fayulu m'a dit tant na OK kuna na voter na président Félix donc ça ko dépendre sondage ko bimisa mais au moins na bureau de vote mutuamutuatalaka na yeye moko. Nous continuons avec cette émission Toka ki matali EAC Toka ki matali AM23 aujourd'hui ba tota sa biso ba zone mususu AM23 atiki yango mais EAC atindi barme na ye mutu talobaki parmi barme wana ya EAC tozomona mpe barwandais oyo bazolobaki baza kosunga ba AM23 tolandaki na toti kolanda balakisi biso que barwandais baza kocontinue kosoutenir ba AM23 bapesi bango bateni ya sika bapesi bango mpe baarme ya sika mais na ngambo mosusu balakisi ete ba AM23 batiki village wana si je peux koluka kotanga kombo ya village et batiki yango mais Kishishi je crois Kishishi wana tangi pona massacre batiki village wana mais ba ndeko na biso ya EAC nde bakeko vanda tout ba zone tampon on est ba y faire FARDC ba occupé ba y Kenyan bayi Ugandais bakeko vanda ko basani bayi ba to basani mwanambo mama koto ko dénoncer Mama Dorian omoni tolobaki eloko oyo depuis kala nalobaki yango nasalaki analyse moko boyinga moko nalobaki tangu balobaki ke place wana tote zone plutôt zone tampon bayi Kongo man ebele basepelaki zone tampon ça na nalobaka na bango na bibandeko zone tampon wana bosepela nango te ezali piège batieli biso bayi Kongo mani tomona yango na liso ya musika kasi biso toyokaki te yoka ntiti balobaki ke batie zone tampon wana yoka ntiti batie kango mpona intérêt na biso si batie kango mpona intérêt na bango bayi bande bien batie kango mpona intérêt ya bapeuple congolais te batie kango mpona intérêt na bango bayi bande bien tant balobaki zone tampon mboka eza ya biso pourquoi bino bakoyebisa bayi Mama Dorian ndako na yo soigni na voisin na yo bayeba yebiso ke babi Mama Dorian à partir de l'autre kaboli yo kokoma na ndako na yo te voisin na yo pa koma na ndako na yo te est-ce que likambo ya bongo ekoki kosala donc elakisi ke bato wana babengani bayi Kongomani bango bayeba occuper place wana bien po balobaki ate toko tanga balobaki ba Rwanda bato bazo agresser bango to sala ke to zongi ba Rwanda sima biso ce que to sala le quoi to bimi to ça pour te contre te pour te défendre plutôt to bani to ko sala le mo le quoi défense to zongi ba Congolais to zongi ba Rwanda pour que biso to la place wana menzo kande mama eza ba vanti ba yene po ba yiba ba yi Kongomani tant Congolais zo fongola misu te talande to bana kokufa victime ko ba makambo abuye mama eza passe na Congo eza passe yo le bi na ngonde konanga Congo kino lelo to ça l'occupation kino lelo peuple congolais oyo totele mato bunda na mboka na biso tolonga na sima ba politicien to moni langage ba politicien déjà komi ko changer tolonga na sima ba politicien Mama Dorian langage ba politicien changer déjà maman. Merci beaucoup mon amboka toujours kende malem na sous émission un mot moko ya bayi combattant moko ya bayi résistant de Biso Lumumba azali komona na te bakangie bisusu azape molobeli alobaka na tina ekolo
liberté d'expression au président de la République alobaki mais aujourd'hui nous avons une arrestation eza mwa mingi ya bana mboka po bayaka kaka ko intervenir lokola yo réaction eza nini ko koloba nini pe atata mokonzi ekolo par rapport ya makambo ezosalama ya arrestation eza ekomi mwa mingi. Merci Maman Dorian. Pasi nanga pe mawana ba ikongomani eloko na uta koloba mikole uti koloba na lobi tangu ba konzi bazo welela de lo ba bazo yala mapona mpuke biso to voter bon il faut to tuna ka bango projet nini oyo ba memeli peuple congolais eloko nini na loba mama nanga Dorian ndeko Félix sans to zala ki na e na combat tozo bunda na e combat tangu ya zo bunda combat langage na eza kinini ngai lelo so na zubo konzi na kokanga ba boloko nyonso alobaka yango mais tala lelo soki ba yimboka ba bimi po ba loba ba vérité soki ba yimboka ba bimi po ba loba pona mboka bakangi yo mama oyo mboka ndenge nini tokotamba longi ndeko lumumba ko nyonso ba yebi ayibaka eloko ya moto te abumaka pe na mwasi ya moto te ya bundelaka kaka mboka na ye Congo pona ba vérité na mboka na ye tango tala lelo oyo banda mercredi bandeko nanga bakangi ndeko Lumumba Josué oboyebi aza bongo na partie nouvelle là mais aza résistant abundelaka mboka na ye tous les marches tous les manifestations ndeko azanga kate asalaka mission alakisaka bino bale kote ya kutu na panzi mais ndeko alemba combat abunaka pona koloba kaka vérité pona mboka na ye bozi bokangi ye bakonzi ya Congo mama obinga na lobaka ngai lelo so na komi mokonzi nzamba sungi lelo ngai kabuya mosakoli na komi mokonzi na kozwa bato bakozala pembe nanga fosa lokola babino Mama Dorian tunanga po ani Mama Dorian na lobi bongo po yo tango yebi ke ndeko kabuya to vandi na ye to lia bile esika moko na ye to umeli na ndeko kabuya to beti ba makolonel to sufui na ye soki omoni nga na mabe okozala na facilité koyebisa nga mbala moko mais soki na zui muto oke to kutane kamba mona zui akokoma kobanga nga elingi na lobani bakonzi ya Congo balingaka mingi vérité soki bamoni muto azoloba vérité na place ke okanga ye zwa benga bato naza na posa ya ndeko wana posa na eza nini aya pembe na ngana yoka apesa likanisi mais pourquoi kozwa kokanga mutu bokangi mutu oleke bozwa bokanga ye bobengi ye botuni ndeko pesa makanisi kasi pona mboka na olobini batu ya kokanga na Kongo eza ba video chimanga o lelo batiki obiteke ndeko video chimanga lelo batiki ye batu kokanga na mboka nde bangwana ndeko Lumumba eloko nini sa ndeko abundela kaka mboka ole président Félix abenga batu abongo ba jeune boza namona ki asala ki mikolo uti koleka ute kosala otunanga na miti ute koleka abengisa ki ba jeune tango moni jeune azo bima na nzela azo est-ce que soki mboka eza bien biso ba jeune tokotela na nzela poto soin est-ce que soki mboka eza bien biso ba jeune tokobima na nzela poto loba est-ce que biso ba jeune tokobima poto marché non tokofana na bado poto ke mboka ezo tambola bien mais tango mboka ezo tambola na mabe tokobima kaka poto buna pona mboka na biso ole ba benga biso ba loba vérité tala kino lelo ndeko Lumumba place ba kena ye ezo yeba te bana mokolo ya mercredi mama. Merci beaucoup mon mboka moi liloba tokomi na suka liloba suka par rapport à l'émission. Merci beaucoup Maman Dorian liloba na ngai ya suka par l'émission lelo na bino ba imboka bokolanda biso lelo déjà na FCR bino na Congo fête ezate toko fêter na biso te biso na Congo to futi to poussi le 25 décembre biso na Congo to poussi le 1er janvier ezate po toko fêter nini mbongo ezate koli ezate bana bakolata te fête na Congo ezate liloba na koyebsa ba Kongomani déjà to moni ba politicien oh biso to tshela ki mutema ba pesi déjà position na yebisa ka bino na bemission bozong sa bemission en tant na so ya ko mibenga mosako libo tshaka tembe na yebisa ka bino na lobi tito koma décembre to koyeba mutu nini oyo dipito tito kota 2023 to fêter to koyeba mutu nini aliaka na peuple aliaka mupanzi vérité koyeba na bomoni vérité ya ngwane bimi peuple congolais partout ozali buna pona mboka na yo kotia misu na yote kotia makanti pona parti politique moko te to pona leader moko te yende ngazabo ya yende te ta makanti pona mboka na yo to moni to tchaki makanti tala lelo au président Martin Fayulu asili koloba et ce qui simi to sepe na ngote na maloba au président Fayulu lobby et ce qui simi tema ba peuple congolais bunda place yo zali lelo to lobby to ngana yo est-ce que biso to ya kotika bango ba so ba konzi est-ce que biso to tanga classe te tamusu ko za la P 2023 yo tamusu ko za la P 2023 ezangai partout vos alliés to bunda ingeta. Merci beaucoup mon mboka, joyeux Noël à tous nos téléspectateurs, joyeux Noël à ma petite sœur merveille Matondo, joyeux Noël à Christine Tondo, joyeux Noël à Tabitha Fouti, ici aussi soit joyeux Noël
à Mama Kipangi depuis France, joyeux Noël, bonne année Nabino. Merci à Moïse côté montage, merci à Montréal, Aspe derrière la caméra, merci à Kabouya l'homme puissant, Moussa Koli. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.